Bonjour, bande de soleil vient chez Maman Lady. Bande de toye na ngulu abo na eza ngulu. Ngulu na biswawa. Meza na mo mikwa mo muke kaka ya mite. To tumba ngulu na biso na friteuse ya moto sala ya ngulu. Ya moto tumba ya ngoyo. To za ngulu na biso biloko na niki. Biloko na niki eza ya ngoya. Nasaleli bitungulu, nasaleli ail, nasaleli ndembe, nasaleli poivron ya ndambu. Onga nasaleli citron na tiende na ngofinawa wana nasaleli te yango na nikyo. Yana nikyo nga pour recette pour vider za mulai te. To na gura so ba légumes, ba gura légumes to sana poivron noir. To bandi ko tia simple, surtout ba to chamoto chape mungo. Yango boni déjà simple. Tu pour avoir noir na biso mundo tia quantité oyo sepeli atia to tie yango après tu ba guna so ba légumes awa ba légumes après to baloli yango boye c'est ce soir ongulu ya kutumba to za mo balili. Mais na tumbi on libana poza na barbecue na mais na tumba on ndako ma friteuse na ngawa cha mezi yo monike ko kini tu bagwa légumes za pena mwa mungwa so bo chanfo bo sala attention za pena mwa mungwa quoi. Donc na mélangeons non tu connais na mélangeons na bongo to ko cha blo musu basto mais ka pena mungwa munki to sali yango to sa mo sauce mo mukie nango moko na recette na après sauce mukie pesa nango bien moment de quoi to mélanger moment de sangani to mélangeons très bien sangani mika mungwa na mukie parce que na chama mungwa mukie aba oza mungwa na chama mukie cha mezi yo sipelia nga na za na bagwa légumes za na mungwa tia mo mukie wana après wana na tie ba ni so to kaki yango yo na mélange yango ça elmo est simple ya otumba to leo na ndunda pembeni mona nda bien après na chama huile mukie na chama huile mukie pesa moins sec mukie kapole kwa zangulu chama huile mukie pesa moins sec on mélange très bien. On a déjà été sec. On yango sikone na sali bwena okanga na otikon inédit. Après na otumba yango, na tumba na friteuse na ngai après na tumbi yango. Après na tumbi yango. On friteuse na ngai na otumba eza wacha friteuse oke otieka ko tumbia po bimisi. Wa friteuse ote otie huile kalingi na otumba. On a friteuse na ngai après na ozomi la bim. Mais yango na tikon pona inédit. On a zone siko back na ba na tiki nyama na avant tumba on a citron na avant tumba na citron to abeta bana bon avant tumba na bois ki citron so libo cha citron e bandelika yo ngali na avant tumba na citron bagwa légumes eza solo ezara de solo eza mwa minene solo kaka oyo wana eza aubergine bomoni différence ya solo yango oyo eza aubergine so na kati na tika na baposo na kati na sukola na baposo na solo oyo eza aubergine oyo eza huile na osalela na osala lesto plus na ebite huile yango na okalingi yango eza na huile mingi huile eleke ebeli na otyaka ndambu awa eza ndembe ndembe ezali awa ezali eza ba poivron oyo ya vert ezaka ya rouge ya jaune ya vert oyo ya vert ya mokie o citron otia na biloko na otia so na tumbi oyo yo kuna na tumba siko na tia na citron après nde nasali sauce na bomona donc facile kitoko yango o ngulu na biso na citron na citron na za ya ndambu
yango oyo naofina mai nango wana avant natumba yango mpo natiki yango evandi quand même evandi presque une heure pas une heure osala ndenge olingi osala menge evandi quand même natie boye naochauffe vitesse nanga naochauffe yango nanu bona ozomela bino naochauffe yango nase citron nango balinga citron boye sikoyo ekende ndimi siku na elembisa mpe misuni na yo elembisi misuni na yo mokango eza kitoko tika citron ya ndambo demi citron none eza demi citron tiango boye sikoyo tiango boye naotiki nini nango échauffe dans 5 minutes à 10 minutes échauffe après nabandi kotumba yango merci. Ah, toyei na sauce na biso totie sauce na biso bomoni sauce na ngai oyo etikali wana otumba yango sauce etikali na osali wana sauce wana sauce nosala ezaka goût natika yango kitoka na bato mapilipili apres natie mai tiango mai soki nakotika yango etoka mpenza tie kolemba bona ovivre bino sauce na ngai elengi ekosangani nesangani elengi vraiment naolinga oteki lebaka kote elengi kaka boye savoi na otikango nani mai ekita na ngulu nanga mpe na baloli partout mosusu mpe sauce oyo mamibomika sauce bokosepela ti sauce bokosala kaka mpe ata na poisson osali yango kitoko na poisson na makaya mpe ngulu otumba ngulu ebeli dibonde ebeli recette oso bolingi bolanda na YouTube bozwango YouTube nanga eza wana donc ebeli ngulu natumbi kasi nde natumbi surtout ya natumbi yango kitoko na frites nanga kitoko awa sauce na biso sauce oyo boye baseka na bokemita nango na YouTube totia yango likolo toliaka biloko ya sek te bamama toyeba kodekore biloko na biso olambi biloko boye otumbi eloko moko boye tie eloko moko likolo matungulu otie eloko moko likolo sauce moko ya bien likolo esala bien moto ata aza na mposa kolia te epesi apeti ya kolia bandeko moto aza na mposa kolia te metanga monika biloko apeti epesi apeti ya kolia recette yango oyo recette complète bolandako na YouTube pilipili yango pipi ya vert na ya rouge donc recette oyo donc rien à dire nakwanga nakufi na ngai to nakwanga moko kwanga ito kwanga bateke ezaka boule boye ezaba ngo po ezaba sala ngo spécial kwanga na ito my god na oyo so ok merci beaucoup recette complète na YouTube bye.